Ingrat que je suis, naza songi, naza mobomi, naza boye, mutu nyonso alatisi ngai kazaka ya insults oyo ya lingi. Nayebi te, nyonso wana kaka pour na poster mams na chaîne na ngai ou bien pour nazalaki na anniversaire ya Sila Bissalo. Yango il faut créer makambo nyonso oyo créer. Or, mais eza mbala liboso ta. Oh. Mams na chaîne na ngai déjà na posta ye. Ya ba anniversaire déjà na posta. Bandeko, bozwata une seconde ya kotala ba vidéo na ngai. Bokomona eza na ba vidéo ya mams na posta yango. Eza mbala liboso ta. To mbala liboso cha mbala liboso poste mbala liboso te. Tango yo lobi mbala liboso, c'est que otali na chaîne na ngai te. Soko talaki na chaîne na nga olunga ko ya oloba te za mbala liboso. Non. Nga na kendaka ko tourner na SB mais na sala ambiance de tournage na Bellevue TV. Na SB na tourné 2 ou 3 fois soki na robosa na te. 2 ou 3 fois. Est-ce que vous postez anniversaire ya Sila Bissalo na chaîne nanga yango il faut créer makelele nyonso oyo créer oyo. Ndeko to katana nu Jimmy Mwana Lemba to lobela nanu mukie après toko zongisa ye boyo kati na suka. Alors mbote na balandi nyonso o balandaka Irsil Botelwa TV na pesi bino mbote esika bozali. Bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Lelo toye mingi na lisolo ya Jimmy Mwana Lemba lisolo otozo mona ezo ningisa internet lisolo otomoni balobi Jimmy Mwana Lemba aza hypocrite. Et tango bato balobaki yango Jimmy Mwana Lemba aye ko éclaircir biso likambo yango ezalaki nini. Toyoki kaka nde bato bazoloba ke Jimmy a trahir Bellevue Kandi, Jimmy aza hypocrite, Jimmy aza boye patati patata songolo pakala nde toyoki bato ba traiter Jimmy ndenge sengelaki ba traiter ye. Tomoni bato ba fingi Jimmy voir même na ba commentaire bato ba lobby nyonso oyo esengelaki ba loba. Alors après cela Jimmy Mwana Lemba pe avandaki bongo te akangaki munoko te ayaki pe kosala droit de réponse na ye aye ko répondre na bandeko o nyonso oyo bazoloba. Alors tolanda nan histoire yango ezalaki nini eloko nini o Jimmy Mwana Lemba bazowelela na famille Bota. Bandeko Jimmy apostaki Sila Bissalo na page na ye. Jimmy Mwana Lemba apostara na Sila Bissalo. Siko tour oyo aposte anniversaire ya Sila Bissalo na ndenge akendaki ko assister na anniversaire ya Sila Bissalo. Alors epesi moi polémique côté ya ba fan na famille Bota. Pourquoi epesi polémique pour bamonaka Jimmy Mwana Lemba azaka close na bela donc azaka close na mama Bellevue bamonaka ye azaka close na Bellevue ale baye komona ye lisusu aplibie Sila Bissalo baye komona ye lisusu akei na fête ya anniversaire ya Sila Bissalo. Alors comme ba fanatique bazaka na bango kaka ba jaloux ba fanatique balingaka ba ko bundisa batu ba fanatique balingaka ba donc soki yo koto o pesaka o mbote o ko pesa mbote te ale eye ko sala makelele eye ko kota na réseaux sociaux nde batu basalelaki Jimmy Mwana Lemba ba émission. Après liko nango toyo komona Jimmy Mwana Lemba aye ko réagir quoi aye ko pesa ko sala vraiment émission mobimba pour que a éclaircir biso likambo yango ndenge ezalaki poto bande ko yeba te vérité eza wapi ye moko aye ko loba vérité. Alors Jimmy Mwana Lemba lobi pe vérité yango pe to moni yango pe mabete. Bandeko na ngai au montant toza ba fan photo yebaka ezate ke soko za fan ya X moye o solisation Y ezate eza bongo te ndeti bongo ba Jimmy Bana Lemba to mona rape ba tumso mona as jouer ki pe koto pa Bellevue aye pe koto pa Sila jouer ezaka te soko zo jouer pa Bellevue ko ke jouer pe pa Sila te eza pete ke soko solisara Bellevue ko solisation Sila te eza bongo te.
ba Jimmy bana lemba na ba batumu ba jouera na bango ba batumu ba sala ba mam na bango. Donc akolo bisana ebe akokangisa bela kanda te akokangisa pe sila kanda te ezate ke soko ke pa bela akangisa sile nemi non ba bloko wana yango tozo lukela bango ka ba rando bisonde to lukela bango ba rando eza penza bisonde to lukela bango ba rando makasi o bazala nango. Pour comment c'est possible muto akendara pa Belleville comme a publié anniversaire à Sila Bisalu et pesi polémique na internet o ko publier Sila Bisalu te po yo okendara pa Belleville eza na sens te bandeko nanga eza na sens te to luka to kabola te to luka to sangisa bango ko kabona Belleville na Sila esala malamu mingi te barando ya Belleville na Sila esala malamu mingi te to luka ka to sangisa na biso na ndenga mabete muto lekela muninga teke o so bosangisinde o azuba fana o te to luka kimia to lukela bango ka te ernyo ka rando ernyo ka bakabwana ernyo ka bafingana to lukela bango eloko wana te na sala be mission nga na ebisa bino nga nazaka ni pour mutu moko nazaka contre te nazaka pour te nazaka pe contre te. Alors na linga ka bastaka mboka na biso bango mibale na linga ka bango mingi to lukela bango ka rando te eza malamu te. Belleville kanda joua kitoko Sila Bisalu pomba scène alors bango nyoso ba jouer bien pourquoi to lingo ko tsaka trouble bango na bango Jimmy mona lemba zaka na bien asola na batu nyoso cool to mona Jimmy mona lemba partout asola na batu nyoso bien alors to lukele ka rando o eza ko lukela muninga rando o eza to lukele rando so to mema makambo bo to lukele rando mobwe o eza na mutuna makolo tanto ka bandeko na so zamba liboso koti o s'abonner o commenter o liker o partager quand des ala kaisala bien to tiko lukela batu na biso ba rando to tiko lukela ba star mboka biso ba rando eza malamu te Jimmy mwana lemba azala na problème te ngamba liboso te na mona Jimmy mwana lemba a publié Sila Bisalu ezaka jour anniversaire à Sila te Jimmy a publié Sila Bisalu même na TikTok a Jimmy mwana lemba ngana mona déjà ba vidéo o Jimmy mwana lemba publié Sila Bisalu a publié Bella a publié Sila Bisalu a publié bango po eza mabete eza mabete ko publier bango eza mabete eza te ke faza ka muto oyo donc a publier ka oyo o muso a publier te wana eza na sens te bandeko to tika ko créer ba désordre monsieur eza malamu te to tika ko créer ba désordre eza bien te a publier Sila eza ki anniversaire na ye Sila Bisalu a star munena mboka alors eza anniversaire na ye Jimmy mona lemba publier ye baza ba collègue de service baza ba collègue total la carte que o Sila za patron ya chaîne o Sila za boy malgré ça baza ba collègue bango mibale donc c'est normal à publier ye alors toti ko salango loko eloko mobo ya grave toti ko salango loko eloko mobo ya ce que eloko nini po Jimmy mwana lemba publier Sila Bisalu alekoto toti ko luka makambo. Même Belleville moko sikaza je ne pense pas que Belleville siliki po Jimmy mwana lemba publier Sila Bisalu na yebisa rabino Belleville na Sila bayoka naka na yebisa rabino loko na Belleville na Sila bayoka naka musala etinda bango bazala bongo po soki lelo Belleville na Sila bakutani basololi bakutani kaka boye musale baby lelo kaso Belleville na Sila bakutani musale baby alors bango il faut bazara bongo ba fan o bazala qui sont pour qui sont contre et ba fan ba betara mabaku po batala maka mais pas jusque là ezate ke Jimmy mwana lemba soki alekaka na Belleville TV akoyo ko souhaiter Sila Bisalu joyeux anniversaire te wana eza vraiment malamu te wana penza bosolo libien te wana pena batu nyoso bolukeli Jimmy mwana lemba problème o boluki ya loba ntuka bosolo libien te place wana pena bosolo libien talo na otikela bino susu Jimmy mwana lemba toyoka ye no ki souci kota muninga ndenga zo loba azo expliquer pe bien ezambala liboso te a publier sunani Sila Bisalu tala no basuzi bantu que son âme repose en paix na linga ye mingi star na biso wana ezambala liboso te a publier Sila Bisalu moi mobala bato alobi
eza mbala liboso te Jimmy Mwana Lemba aplibie Sila Bisalo eza anniversaire na ye aplibiaki pour ka sepelisa bato chose grave pour ka aplibie pour ka sepelisa star mais chose grave Jimmy Mwana Lemba ake anniversaire ya Sila Bisalo et causer lisusu problème bandeko na invitation pe à répondre te pour aller na Belle-Vie TV comme nini wana bo sala makam nini wana bo sala eza malamu te donc et comme soko le kapa mutu bata ba pesi invitation ko kende te siko soza ki no matanga bolinga bo tomboka te soza ki ke o matanga ke o Jimmy Mwana Lemba ke matanga basila nde bolinga bo loba te mais comme akenda ki anniversaire yango bo siliki yango bo lobi o esengela ki boloba yango mamsa ngwa sala batu nini vraiment Sila Bisalo ngwa sala bino nini bandeko abomela bino nani Sila Bisalo ngo boyina ina mingi bo abomela bino nani malamu te eza malamu te donc azana batu te soki mutaki anniversaire na ye bosiliki azana batu te muta poste bosiliki azana batu te en tout cas eza malamu te eza vraiment malamu te bandeko nanga to sangisa ba star na biso alors toyoka Jimmy Mwana Lemba et bongo tokozonga botia ba j'aime ba commentaire et ça la bien présence nanga na anniversaire ya Mams il faut ça la ba makelele o esali oyo pour lelo bato ba finga nga ingrat baloba nanga naza hypocrite baloba nanga naza songi naza mobomi naza boy nyonso wana mabe bolati singango po kaka na ki anniversaire ya Sila Bisalo bandeko tosaka banalise bien tosalaka banalise bien quand ndeko na biso Jimmy auti koloba tosalaka analyse bien eza malamu mingi te komona mutu aposte kaka star moko boye aposte collègue na o aza star moko anniversaire na ye akei fête o babengisi ye ale totelemele biso nyonso pourquoi kendaki fallait pas kende po bango na baza banguna eza malamu te babiloko o esunga te toyaka na ba conflit to zala non ke o star ona o baloba na te to tomboli o to kitisi o to tomboli o mais to ko matina niveau wana te ke soki mutake fête yentel ale balongoli ye na milieu wana balongoli e po kendaki place moko boy eza malamu te Jimmy Mwana Lemba ye wana ayeko loba vérité Jimmy Mwana Lemba ye wana ayeko expliquer ndenge likambango ezalaki alors apesi explication na o ezali bongo clair na kolanda explication Jimmy Mwana Lemba bomoni ke a expliqué très bien apesi explication claire explication na eza vraiment clair bandeko to tika ba blo musu to salaka na eza malamu te ba blo musu eza malamu te ba fan kande to luka ba problème ba fan kande to luka ngo eza penza kitoko mingi te bandeko nanga to tika ko créer la ba problème po muta anniversaire wana batu bazaki belé anniversaire wana batu bazaki belé batu bazalaki vraiment ebele na anniversaire ya Sila eza batu mususu kutu bajuaka na Belle-Vie TV bazalaki wana nga na mona bilonge belo bajuaka na Belle-Vie TV mais bazalaki pe wana pas Sila Bisalo bazalaki na bango créer problème te car na Jimmy Mwana Lemba nde créer problème bandeko eza malamu mingi te tobo mamboka na biso mona ba star na biso boeza malamu te to kumisa ba star na biso mais to komaka te ke o muninga koma poster photo boye sali problème soki Sila zaki na matanga wana Jimmy Mwana Lemba poster photo komi mes condoléances wana nde to nga to kipete po eza fête yango bato nyonso batie mitu po eza fête yango bato nyonso balobeli mais soki ezaki penza ke o matanga soki ezaki matanga Jimmy Mwana Lemba a poster ke o matanga moko boye ba Sila Bisalo akufeli intel matanga wana bolinga boloba te bonga boloba te me baloba to lela na bawo ba olela to sepela pe na bawo ba osepela baloba bongo mais soki ezalaki ke o matanga mutalinga loba zate bat banga baloka baloba batu balinga baloba kaka ke o te azo kabola mawana baninga mais comme ezali feti o ya kendaki yango ekoze problème bandeko to changer vraiment côté to tika ba star na biso ba respirata to
To saboli de ba star na biso na internet. To silisi bango de lo poso to saboli bango na ndenga mukete. Oya ya sabola ya ye mabe, oya ya sabola ya ye mabe. Tutika bango bazota mu pepe. Ezaka te nyonso Belvina sila. Nyonso Belvina sila. Nyonso Irsil na sila. Eza malamu pete. Tuzo sunga pete bandeko nanga. To pe malisute. Mabe za wapi? Mwa mobala batake ka feti o babengisa ki mabe za wapi? Ba pese ke invitation akeka ko répondre na invitation na ye. Soka kende ke za po ba sololaka, akeite po trahir belle vie. Akeite po ke kotonga belle vie. Akeite po ke na maloba belle vie. Akeite po ke kobimisa ba seka belle vie. Akebimisa makambo a belle vie tivité. Alobi bien que na SB et ça joua 2 fois. Mais na ambiance à tournage à sala kango kaka na famille Bota. Mais na SB a joué déjà 2 fois. Totika eloko oe ezo pese sengote. Ezo pesa kimiate totika eloko oe ezo pesa kimiate. Muta expliquer bien. Mais bozo condamné kaka. Eza kutu théâtre te ou a joué théâtre te eza ki anniversaire. Fallait pas kende. Batumsu bana ba lokwa bada costa te. Il faut ouye baraka batumsu ba lokwa bada costa te. Alors na oti la bino to landa Jimmy mona lemba preto kabwana. Donc so ezambala no ya liboso o trouver chaîne na biso, abonnez-vous. Commentez, likez, partagez et aussi la malamumi. Toyoka mwana lemba. Bye. Au calculer ingrat que je suis, naza songi, naza mobomi, naza boye, mutu nyonso alati singa ikazaka ya insultes oyo lingi. Na ebite nyonso wana kaka pour na poster mams na chaîne na ngai. Ou bien pour nazalaki na anniversaire ya Sila Bissalo. Yango il faut créer makambo nyonso o créer. Oh. Mais eza mbala liboso ta. Oh. Yango bandeko buko salaka ba analyse na oyeba te. Tango ozo sala analyse, il faut yaka na ba information ya malonga. Liboso bandeko o balandaka biso. Oya kana ba information moko fondé te o calculer yango kaka ndenge yo ozomona oye ko expliquer bato. Non. Mams na chaîne na ngai déjà na posta ye. Ya ba anniversaire déjà na posta. Bandeko. Bozwata 1 seconde ya kotala ba vidéo na ngai. Bokomona eza na ba vidéo ya Mams na posta yango. Eza mbala liboso ta. To mbala liboso cha mbala liboso poste mbala liboso te tango yo lobi mbala liboso c'est que otali na chaîne na ngai te soko talaki na chaîne na nga olunga ko ya oloba te za mbala liboso non nga na kendaka ko tourner na SB mais na sala ambiance de tournage na Bellevue TV na SB na tourner 2 ou 3 fois soki na robosa na te 2 ou 3 fois. Est-ce que vous postez anniversaire ya Sila Bissalo na chaîne nanga? Yango il faut créer makelele nyonso oyo créer oyo. To présence nanga ina anniversaire ya Mams. Il faut ça la makelele oyo sali oyo. Pour lelo batu ba finga nga ingrat, balu bananga naza hypocrite, balu bananga naza songi naza mobomi, naza boy nyonso wana mabe bolati singango. Po kaka na ki anniversaire ya Sila Bissalo. Ah, bandiko. Tout ça, on analyse bien.
Bye.